Ok. Bon, c'est Adamo Shopping. C'est Simon Marc. Simon, ça c'est Marc Gisèle. Bon, on est témoin de la... Ça c'est un Congolais. Tuturoba. Bon, on est témoin d'annoncer la mort du général Defao. Parce que c'est moi Adamo Shopping. C'était son garde malade. C'est nous le garde malade. Oui. Avec moi c'est Joya Moulin Pascal. Oui, Joya Moulin Pascal. Bon, on est témoin d'annoncer le deuil de Defao devant tout le monde entier parce que c'est la vérité. Le père vient de nous quitter. Moi, vraiment, ça me fait vraiment mal. Quelque chose m'a jamais fait mal comme ça parce que vécu avec quelqu'un est mort. Moi, tu entendais, mais moi, il n'y a jamais vécu le life. Que le Seigneur lui amène dans les bonnes places. Vraiment, Defao, il a souffert pour quelque temps qu'il est arrivé ici au Cameroun avant de mourir. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Restez unis. Pas tout ce qui a été conseillé, les gens, que rester en famille. Non, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour nous aider, mais le Seigneur n'a pas permis. C'était déjà le temps de Dieu. Et quand Dieu dit que c'est comme ça, personne ne peut dire non. Bon, c'est son temps. Il était malade, il est mort un pour un trait. Wow. C'est un studio général. Un mot pour la plus belle des lions. La plus belle des lions, ma Brenda. Nous, on part au studio, on va te chanter et on ne te laisse pas le temps. Ah oui. La plus belle des lions, tu as compris? C'est avec le général. Ouais. C'est ça, le message est passé. Sylvia Kaya Lukeba, Gana Tondia wana posa bolingo. Hitler alobi ngana yoto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane e bandeko ba bolingo batata ba mama bandeko bo s'abonner ebele na kati ya Sylvie Mode TV officiel boya ebele e bao bazaka likanisi to ba oyo bazwi likanisi ata siko ya ko soutenir ya ko salisa de personnes vivant avec handicap. Mais TV la bango ya mode Sylvie Mode officiel TV. Donc boya ebele ngana sina s'abonner Sylvie Kaya mamaye ngana tonia wana posa bolingo pamberike balobi ngana to betatu na planète c'est Jupiter Sylvie Mode Lukeba. Ciao. Sylvie Kaya Sylvie Nana Tonya wana posa bolingo Pamberike balobi ngana to betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane e bamaba batata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé. Ciao. Joyeux anniversaire à Sylvie Mode Lukeba. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Sylvie Mode. Joyeux anniversaire Sylvie Mode. Ciao. Sylvia Kaya Lukeba Nana Tonya wana posa bolingo Hitler alobi ngana yoto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter
Ousmane et batata ba maman bande kobo s'abonner et belé à midi donc il y a trop na chaîne na biso ya sika Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner et belé na Sylvie Mode TV officiel et bateau basa na likanis bateau déjà basaka na envie ya ko ça ba personne vivant avec handicap mais télévision na ba moya ngoyo Sylvie Mode officiel boya ebele Sylvie yaka Sylvie nana tondia wana posa bolingo ba amerike balobi ngano to beta tour na planète va se vite Ousmane et ciao. Joyeux anniversaire à Sylvie Mode Lukeba na Katia Ménique. Joyeux anniversaire Sylvie Lukeba. Joyeux anniversaire Sylvie Lukeba. Ciao. Sylvie yaka Lukeba. Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yotobe tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bobo sanate tout ça on a site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na katia Sylvie Mode TV bolandanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bozwi ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Sylvie Mode Lukeba na Katia Ménique. Joyeux anniversaire Sylvie Lukeba. Joyeux anniversaire Sylvie Lukeba. Ciao.